Ale kumanga motema moto yaya. Buguyo kaka. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mikuru les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo raté. Et on a bien yo. Ah, Jima Mukende. Où est là? Bana Kin. Qu'est-ce que j'ai zappé. Ce couteau non. KNB tellement. KNB tellement qui t'a fait l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zappé. Ce couteau non. Check au Vandi. Le magazine Kinshasa Nabiso, un an déjà. 9 novembre 2015, 9 novembre 2016, jour pour jour, magazine Nabino Lolo est totalisé un an nango. Yango lelo, ngas arrive imam manazana et sengo ya ko présenter bino magazine amukula lelo. Bonjour, extrait à édition numéro 0. Oyo ba reporter ya KNB nouvellement recruté. Bazalaka Kosala pe bande d'annonce Oyo et précédent qui magazine Nabino na ba chaîne partenaire. KNB ezali bongo magazine spécial Otolobelaka ba réalité ya vie ya Kinshasa. Qui est l'équipe partout? Qui est l'équipe partout? Qui est l'équipe partout? Qui est l'équipe partout? Alors Banakin, Boybaraki, Kin et l'équipe partout. Qui est l'équipe partout? Qui est l'équipe partout? Qui est l'équipe partout? Qui est l'équipe partout? Tarakin. Qui est l'équipe partout? Qui est l'équipe partout? Kinshasa c'est l'équipe partout. Kinshasa est l'équipe partout. Kinshasa c'est l'équipe partout. Kinshasa est l'équipe partout. Kinshasa la minute est l'équipe partout. Après essai Yaba numéro 0 le 8 novembre 2015, équipe Mobimba ya KNB est décidé qu'à lancer édition numéro 1 Oyo Ezalaka diffusé lundi 9 novembre 2015. Bolade. Mbote Bakinois, bienvenue dans le magazine Nabino KNB Kinshasa Nabiso. Na Kinshasa, ba avis ezali partagé pour na likambo tali dialogue o ezali prévu pour le 15 novembre. Bandeko balandi KNB Kinshasa le kinyoso toza awa na commune ya Gombe et pas iwapi micro ya KNB kiti pona rotuna avis ya bakinois ya bafrikinois baloba par rapport ya dialogue oyo ko sangisa majorité na opposition et non seulement majorité na opposition et que sangisa pe biso bafrikinois na yango micro ya KNB intéressant qui vraiment elinga ke kita sur le terrain pour yoka avis ya bakinois ba pesa par rapport ya dialogue wana bolanda ba vie ya bakinois na micro ya KNB. Frère Edouard apimelaka moto kosekana kolela te frère Edouard soki ngolo ayebisi yo ke ngando aza malade ndimela ye po bango nyonso bavandaka na mai. Pour moi, c'est bien accueilli. Ils allaient la bienvenue parce que Mboka Nabiso, ils en ont besoin vraiment, il y a développement, il y a épanouissement. Et puis, entre Biso, bah, natif, il y a Congo, il faut Yokana, il faut tous se parler, toutes opportunités, il y a qu'on partager point de vue les uns et les autres. Dialogue na bien pour essayer le remoko to bande ko souhaiter et ça la na ndenge ya ba norme a dit sabeba. Peuple congolais zo souffrir mingi azo kufa ba pasi ba guerre banzala donc pas ces alliés. Dialogue le entre biso na biso ba congolais nanu to décision mboka na biso eza bien mais eza dialogue intercongolais eza dialogue ya accord a dit sabeba pour eza bien. Ba médiateur mindele ndeko ça bien so biso na biso eza lokola concertation donc ya boutisaki ne loko moko te bale bambongo eloko moko te donc dialogue pour eza bien faut mindele baza pour mindele nde bazo diriger biso eza bien dialogue eza mabete en soi mais il faut ba médiateur bien bazala peuple congolais avandi ensemble basololi bazui décision mboka pour passer les na mboka mais mindele accord a dit ça beba nazo insister so ka dialogue entre biso na biso ko aboutir ne loko moko te
Merci Nabino Noso Bozalaki wana pona kolanda magazine Nabino KNB Kinshasa Nabiso Kinshasa l'équipe partout. Julie Biuma oya présentaka édition wana mukolo ya liboso a expliqué état d'esprit pe espoir nini oyo ezalaka na aventure oyo ezalaki kobana. Premier jour au de lancaki magazine KNB Kinshasa Nabiso. En fait, ezalaki journée moko un peu stressant. Le 8 novembre 2015, ezalaki un certain dimanche tellement ezalaki souhait ya équipe Mobimba, donc équipe Mobimba ya KNB et c'est décidé que Mbula ebeta tope Mbula ebeta te le 9 novembre il faut te lancer numéro ya liboso ya magazine Nabiso. Donc normalement ezalaki ngatene fallait na présenter magazine wana ya liboso. Ezalaki ça arrive Imamba. Donc après bah numéro 0 tout ça qui parce que avant qu'on s'est lancé dans le monde donc ça va numéro 0 au Bossali BC et puis tant au moment là que ça va c'est bon beaucoup qu'on lance donc tout qui sélectionné à deux donc tout qui a besoin de balai oh bah retenir qui comme bah présentatrice et magazine KNB donc et puis ça arrive Imamba tout qui jour de maintenant ça là chapeau tu peux présentation à numéro à liboso et là qui na arrêt Sabena parce que biso d'habitude et ça ndenge na biso tout ça là chapeau na biso tu peux présentation na biso tout ça en libanda vu tobima qui on a pendant ça la présentation c'était à 16h vu to banda ko meka to banda ko ça la tala za qui premier jour ya liboso donc moi ba fou c'est ça qui moi ko banga tozo meka ça arrive azo meka donc lumière du jour pe et bande kokita ça arrive vraiment baza peme makasi par rapport na ngai donc teinture na caméra to pe na image et bande ko bala nsuté parce que lumière du jour et bande kokita donc tozaki obligé ya ko arrêter ya ko kende ko luka ailleurs nde toki ko kende na hôtel Luntu kuna ba pesa ki biso espace nde balobaki non Julie tu peux le faire donc Yonde Zala présentatrice il y a numéro à liboso il y a magazine KNB et voilà Mbote Bakinois bienvenue na magazine Nabino KNB Kinshasa Nabiso crainte nangai pour la journée wana ezalaki que bon na bandaki ko craindre que et si mal souté ou bien to présenter jour wana te parce que vu heure donc comment qui déjà 21h et puis ezalaki dimanche donc équipe Mobimba ezalaki vraiment décidé baboya qui vraiment balobaki non il faut que tout ça là yango lelo to lancer le 9 en tout cas moi kobanga ezalaki mais espoir ezalaki comment na ndenge tozalaki comment na bato oyo tozalaki na bango équipe ya KNB ndenge bazalaki décidé ndenge vraiment ba se décider je me suis dit ah non comme bah oh tout ça là on travaille ensemble bah on va se décider en tout cas ça serait mieux on a pena na se lancer car on a pena kota na bewana na banda kontimela et là on a banda ko sala parce que ceux qui mutu se décider ya osala quelque chose d'abord il faut avoir la confiance na yo moko et puis au loba que et là on a osala pour un but bato to banda ko travailler na bango bato basaki qui na bango sur ngai en tout cas bah pesa qui n'a pas espoir. Donc bah ça qui de sorte que na ndima loko na ndima loko na zo sala et puis na za la confiance na ngamo. Bon on a mis pesa qui ba chance belé vu que bah ça là il a confiance déjà donc na milobela qui non. Il faut na sala na se lancer, il faut na pesa meilleur de moi pour que bato ba otala parce que là qui numéro ya sika. Donc na ba qui non na se lancer na mi pesa meilleur nanga moko malgré nazalaki stressé malgré na comment qui un peu nerveuse vu temps vu ndenge de passer qui journée wana ezalaki vraiment dur très dur na milobela qui non eloko ceux qui ont besoin ya kozwa eloko donc il faut se sacrifier donc tout ça qui journée wana moi je peux dire que ezalaki moi sacrifice moko boye parce que tozalaki na mo ya eloko tozalaki oyo tobandaki kokanisa ko lancer donc na mipesa ki chance ebele puis la pesa ki chance ebele na magazine na biso KNB parce que na yebek engaki simba tala lelo espoir oso
mosusu nazalaki nango ya omona ke KNB ekomarché ezalaki par rapport ya innovation au magazine KNB yaki nango tolobaka yango mingi toyoka yango mpe na nzela soki oki reportage ya bino mpe bamagazine ya lingala boleki ebele mais biso KNB toye na ndenge na biso en tout cas toyaki na mopepe na biso toyaki te lokola bamagazine nyonso ndenge bayaka biso KNB toyaki na bainnovation na biso bien que toyeki kokuta bamagazine ya lingala mais biso KNB tolobaki non il faut tozala pas comme les autres il faut pas tout ça là ndenge baninga mususu bazosala nebe biso KNB to ça non en tout cas tolobaki biso faut tomema quelque chose de nouveau stratégie na biso tomitiaki déjà na mutu ya koloba soki tosali eloko moko oyo ezosala en sorte que biso KNB tozala en contact na population tozala en contact na fan bato bazala na ndako batalaka biso il faut tosala nini topréféraki kolobela basujet oyo etouchaka famille peut-être na ndako na bino boza na eloko moko boesalamelaka bino peut-être problème moko bokozala nango to mpe bokozala sujet moko oyo peut-être edérangeaka bino mais bozwaka solution nango te mais biso KNB donc tolobeli sujet wana tozwi opinion ya population tozwi ndeko mobali apesi afi na ye ndeko mwasi apesi afi na ye donc toprésente bino na télévision sûrement okozwa solution na baproblème na to mpe na baquestion na yo à part wana mpe na magazine KNB toza na rubrique oyo selfie rubrique wana eza juste mpona koposte bafoto oyo bafani ya KNB balandaka KNB batindelaka biso na page Facebook na biso KNB Kinshasa na biso donc otindi photo na yo biso KNB tozwi yango mpe totia yango na rubrique wana selfie donc ezali mpe kosala en sorte que tozala interactivité na bafani na biso tozala interactivité na bino bato bolandaka biso à part wana toza na actu Facebook mundele oyo aviva na Kasai azobeta chiluba koleka ta kadi oyo meme ndimbuye Elizabeth wamami mukungilane mama misengo bakopukulwebo actu Facebook bokomi déjà kolanda tolobaki bokolanda oza kobattre record ti lelo bamosusu mpe bakomi deja kolanda mais biso toza bato tocrée yango biso toza na ndenge na biso tozotraitele yango parce que eza eloko oyo biso KNB nde toinnove eza biso eloko oyo biso KNB nde tocrée donc bato baolanda biso bakosala yango te pas comme ndenge biso tozosala biso toza na ndenge na biso toza na manière na biso ya kosala et puis il faut retenir quelque chose que KNB elandamaka na Kinshasa te KNB talamaka partout à travers application na biso oyo peza moko ya différence ezosala la différence entre biso na magazine mosusu. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Le magazine Alinga le belé le lo na Kinshasa basé na application T. Basé na application T biso KNB dans une application oza ko permettre bato baza libanda balanda biso en direct. Donc na ba téléphone Android na ba téléphone ya smartphone o kolanda biso yango zape parmi ba innovation en tout cas nazo pesa ba chance belé na magazine KNB Kinshasa na biso parce que kobanda eloko et puis ekokisa un an eza lo moya pétété oza na ba gens bazala na volonté bazala na amour pour na musala na bango en tout cas eza vraiment eloko moko eza vraiment facilité en tout cas comme on a ozali na zemi moi na botami moi na ba semaine un mois ti akokisa une année eza vraiment esengo ya maman eza esengo ya papa eza esengo ya bato en tout cas KNB banda to bandi yango biso to bandi nga nazaki naza parmi bato babanda KNB ça arrive même baza parmi bato babanda KNB marque auto tu déjà na mitu ya ba congolais na mitu ya ba kinois plus précisément en tout cas oza la facilité mutumo ayeka boya efasa ou non en tout cas nazo pesa ba chance ebele vraiment ebele na magazine KNB oh tozo sala nanu eza non mukie parce que eza non na eza ka une année ba nezoya 10 ans magazine KNB au sala 20 ans 25 ans en tout cas et okende toujours liboso. KNB
oyo eza magazine spécialisé na kolakisa ba réalité ya ville ya Kinshasa. Yango lelo to proposer bino ba condensé ya ba reportage oyo nyonso to lakisa na bandeko nyonso bazalaka na biso dès le début. Awa tozali na wenze ya Gambela ba vie ya ba Kinois eza partager na o etali kolata ba kalesan ya tombola ba jeune balobi eza bien tempo ezalaka na microbe ebele ba mama oyo batekaka yango balobi ke ezalaka bien po eumelaka tolanda Pour ngai na monongo eza mabe makasi pena puisque moni ba sous-vêtement ya tombola eza ba sous-vêtement moko boye mundele asi ala tango déjà mingi pe ba maladie mingi zo ko na ba sous-vêtement wana to mona ba mingi sous-vêtement mona eza la moi makila ba kaka na se kitoko te do mona donc eza mutu fo so ba sous-vêtement ya sika yo moko lati yango un peu cher te. Et quand il ne jamais à quand pas ouah mon dieu son bagage à sika lati déjà lati lembi un petit peu coup fait un accident ba longo lié ba que t'as la lettre oil et le raboué pour nous yo pour sommer et le raboué au sommer on peut lati pe tombola eleki na okaka bakaleso ba chinois po tombola elo bango Kinshasa ba kinois balobaka boye yanke na tombola yuma na kato biloko tombola ezalaka bien penza makasi ata ba docteur banani ba sengle nango bayaka kosombela biso mais loko tozo lukande batindela biso ya mikie ba qualité ya bien ba komo tindela biso ka ba kaleso minene kaleso tombola eza mabe mais na logique il faut ba konzi ya mboka na biso ba po tala likambo so comprendre kaleso ezela on comprend quand les choses lamba oyo ba taire ba otunga eza bongo te mais ce totali bilamba wana bazola tango na poto na mindele muta maladi pa kola tango on comprend muta maladi kola tango muta infection pa kola tabor wana mais awa na Afrique tel maison na Congo bazo autoriser biloko ndenge na biso to somba yango moi biloko kato atbaboya yango pamba bilo kato za bilo mo euti izine oso comprendre et na kato ba yote kango directement do sombi okolata mbala yo moko mtu olati yo moko mtu zuye la ma olati yango mbala moko lokande balobage non o déverrouiller lo Toto biso toza juste ka koteka bakisa bokoko mwa muke toteka mwa banzeta fufu bamaboka bakikalungu mais mingi nde ezaka penza bakisa bokoko zakala eza kisi moko bon batela yango mibali na biloko tuko mpe mobali okotela yango mwasi na biloko eza juste kobongisa bolingo esalamaka mpe awa euta mpe mingi kote ya basakata eza juste tosala yango na basonzo moko ezalaka na bamai ebale basonzo bakangama bato na mai tokotia yango lisoko akoba totiaka yango nzinza mai donc bamai ebale bamai oyo etambolaka te banzinzi moko bazala likolo wana totiaka yango baliyebo en tout cas ekotaka babiloko ebele bakanga nzo bakiesekese babiloko ebele donc mélange ya babiloko wana soki osali yango nde yango wana ebengama zakala otumbi yango oniki yango oyunguli poussière wana nde tokomaka kosangisa yango okosangisa yango mpe na biloko mosusu alotieli mobali na biloko aolia soit otieli mwasi na babiloko aolia ata mwasi aza motu likolo ekitaka mwasi epi ata mobali aza motu likolo ekitisa mobali omona mpena mobali akomi pose soit mwasi akomi pose mélange ozakala me eza mpe na babiloko tosangisaka kosangisa tobenga yango bamutema soso totiaka na bakraka mutema soso peza masoso yango oyo eza zakala to mélangeaka oyo tie mwa ndambu oyo po tie mwa ndambu
otieli mobali na biloko soit na masanga eza ebomaka te eza juste kokanga kaka mobali mpo mobali azala nde ya yo moko ebomaka nango te mpo ata biso moko toliaka zakala totielaka mpe mibali na biso bazakala mpo bakende pai te bazalaka mpo na biso moko sikoyo soki otiango na biloko ata 10 personnes baoliango me yo fotangaka komba motu oyo otieli soki otiango na biloko otangi komba motu otieli ata bato ebele baliango ekozwaka motu oyo otangelaki kombo toza mpe na babiloko eza ke motu mosusu mobali mosusu bakotiela ezakala ali ezakala me toza mpe na babiloko mosusu eza ke soki otieli mpe mobali eneutralize ezakala oyo balesa ye si biso totekaka yango tozalaka sire nango biso moko mpe toselela yango epi topesaka bandeko na biso baselela yango. Kinshasa l'équipe partout banakin atoza bongo na quartier Yolo précisément na Kapela et pas yoa biteyo ko luka mbiaka nzambe ya Yolo tokoyeba vraiment ce qui a vraiment un vrai leader ya secteur Maître Toro toguli l'équipe amukuna mchene mukuna ali ande kolangai soka boyinga lelo yali yemoko na mutio na ye sino nalinga kayaka toyeba na mukuna tolingana na mukuna makambo delinga na yakila katite moko to inviter ye na inviter ye ay kotala biso akoti na kati ya bar na ngai na salle na ngai aye koti akoti aye tundimi ye ayaki azala lokola passer la biso pour la makambo ba prière pour la rencontre on comprendre lokola moi nganga na biso bongo le quoi moi nganga na biso ya ba prière ko nzambe na biso comme on peut aller voir un prêtre que tu as une rencontre moko ça la biso prière le quoi ya ali ya aki pasteur na éviter na mabena malamu etalingaite etali te bokabwaneye tokomi komona ke tokomi équipe komi balai renaissance biso tika ba dering to lutter te dering kende te aki pasteur aki pe membre ya kaka pa pasteur te akoma déjà membre ya dering depuis na banda dering est-ce que na mona enveloppe pays na kombo ya dering obi voilà parce que ali fondateur au Umeli au Saliboy basaka ba réponse basaka ba réunion c'est pas ngai bakiti bakubuka manyoso makayoso elekao nalomba pata te nalomba meya te likota te loko moko te pamba gratuitement pour rien mais est-ce qu'un jour il y a quelqu'un qui pourrait un jour venir aya na ni nabino à loba bi na kende ki na enveloppe tapé c'est papa mettre toro niveau ya dering na niveau ya renaissance kokali pona yo renaissance à niveau ya dering même à bête à bien il faut tout comme ça na Kinshasa ngape na il faut na kumisa bango bali bala Kinshasa mukuna dabo mukuna pona ngai akande kulanga kaka KNB qui n'est l'équipe partout, les lotosa en internat et à lycée de Kimwenza pour na kozwa différence entre interne et externe, banani ba travail à bien. Tolanda. Non, pas à ton âge. Mariage précoce par des noces. Filles et garçons tous à l'école. Oh là là, où sont kozwa na classe, ça dépend plus de la potentialité pe ya mwana. Pour moi kozwa na ndako. Azana ba capacité intellectuelle makasi koleka o azaka na internat akozwa mieux que moi na azana internat mais en général il pas na biso ba o bazalaka na internat ba kosala malamu po bazana ba condition malamu azana horaire ya étude ezalaka moko te ezalaka 3 fois l'après-midi étude wana eza surveiller par rapport na o afanda na ndako étude na ye tam soixante horaire te ezalaka régulière pété ezalaka pe surveiller te ce qui fait que différence wana ezali normalement bano bazala na internat batanga kamie kuleka bawo bazouta na libanda parce que ba condition eza différent mwana internat tango abimi classe déjà na internat kokuta biloko akolia makamunyo seza prêt
orele na ye se ebongisa miso kasi kolia ntango mosusu akosala mwa emploi akopema me akozwa temps ya kotanga tandike oyo awuti azosala externa ntango mosusu na ndako aza na baresponsabilité mosusu. Totali baresultat na bango bana mingi baza na interna bazwaka na bango mpo bacondition eza malamu bana ntongo ntango bakolamuka ti ezali basisi ti basali misala baye na ekole so basi babimi na ekole bazongi na interna directement biloko ezali bale basali misala na bango bapemi et puis bazana tango ya kotanga. Une très grande différence parce que dans l'ensemble les internes du lycée travaillent bien parce que nous avons assez de temps pour étudier et puis nous étudions dans des très bonnes conditions. Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a des internes qui n'ont pas étudié parce que leur vie de la maison leur manque. Parler au téléphone, regarder la télé, il y a celles qui ne supportent pas, qui aiment rentrer à la maison, c'est un peu tout ça. Normalement, comme moi j'ai constaté, ce sont les externes qui travaillent bien parce que comme nous sommes à la maison, on a des temps pour étudier, mais par contre, il y a aussi d'autres travaux qui nous préoccupent, mais normalement on doit vraiment étudier. Je fais 77, je suis la première de ma classe. À l'occasion, il y a 100e numéro, KNB a organisé un séminaire interprofessionnel pour renforcer la capacité de l'agent naïf. Ça c'est la première technique. La deuxième, l'ordre nestorien. On recourt à l'ordre nestorien lorsqu'on a plus de 2 interviews. Plus de 2, mais j'ai dit 3. J'admire avec sportivité et même enthousiasme l'objectif et le combat dans lequel KNB s'est inscrit. Avoir la compétition, vu que le marché est inondé de plusieurs organes de presse, et KNB veut aussi s'inscrire et se confirmer dans cet environnement. Nous avons le rouge ici, tous dans tel service, au magazine est présenté, ils ont ciblé Batou. Alors, il y en a de ceux qui sont capricieux, pas capricieux, mais au hasard, genre Star Mongo. Il sait ce qu'il veut, il aime être le premier, il y a un autre qui est très scientifique. Voilà pourquoi d'ailleurs, le service marketing est mené par Recourant, le service, bateau a proposé action d'aide, vous comprenez un peu. C'est-à-dire, on s'adapter à l'action à terre. Donc, il ne faut pas venir parce que nous donnons au bafan. C'est comme si Aïdi est belé. Non, je suis très content. Trouver une entreprise qui se veut grande, qui se veut meilleure, qui se veut professionnelle, si vous voulez. C'était un grand plaisir de passer ce moment avec eux. Ils sont déjà meilleurs. C'est question de le vivre dans le temps qui arrive ici. Magazine Nabino Ezape ko s'occuper d'un secteur social yango mukolo ya le 14 février 2016 ba présentatrice ya KNB bazwaka engagement ya ko soutenir 5 enfants na orphelinat ya bienheureuse ya Bibwa. Samedi 13 février après Moussala ba organisé qui descente na orphelinat bienheureuse Anuarité na Bibwa na commune en télé pour célébrer 100e numéro na bango. Arrivé sur place, délégation ya KNB et Yambamaki na Sœur Charlotte, responsable ya orphelinat, na ba orphelin oyo ba sepela ki komo na délégation ya KNB koya kotala bango tibisika ba fanda. Na mona ye ya circonstance, Sœur Charlotte a remercié ki délégation ya KNB pe a présenté ki ba orphelin. La Médine, Gradis. sont des jumeaux. Oh, la oh. jumelle et les jumeaux. Oh, donc jumeaux, jumelles. Oui, malheureusement, la fille est lancée. Vraiment? Elle est en 4e, elle est en 4e primaire. Ok. Celle-ci, c'est exaucée. Elle est en 5e primaire. Celle-ci, nous avons Anuarité. Elle s'appelle Anuarité. Donc, elle est le nom de notre fraternité. Na compte ya KNB, Cordon Cédric Abazi, Azoki Maloba,
pona kopesa merci pe ko expliquer pona nini KNB a préféré qui ko fêter 100e numéro na ye na ba orphelin. Vision ezali ko kabola mwanda oyo to se kotizaki to se cotiser to kabola mona bandeko oyo baza peut-être na facilité te ya bozo. Te tika cotisation ya KNB lelo na orphelinat ya fraternité bienheureuse annualité. Moi mukie ba présentatrice na biso yango. Et soukaki wana te 5 présentatrices bazwaki engagement ya ko soutenir ba étude ya 5 orphelins ti ba ko silisa ba classe na bango pe bakoma batu lokola bango. Présentatrice moko bakotaki en contact na bana oyo ba parenaki. Julie Biuma aparenaki Judith, Sariv Imamba aparenaki Gladys, Tania Mavambo aparenaki Exaucé. Otondo bino botondi mingi pe kin na biso, kin eleki partout. Pona gesto ya kozwa bana oyo na baye mokolo moko bakoma ba ministre nde bouti koloba. Bakoma ba journaliste. Lokwa moko Exaucé olobaka ngana za journaliste. Nzamba sunga. Fois le bonheur, suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur. Na rentrée scolaire, ba présentatrice ya magazine KNB bazonga ki lisusu na orphelinat pour na honorer ba engagement na bango. Kinshasa et l'équipe partout, dans la quartier Bibo, la commune entière, dans l'orphelinat fraternité de la bienheureuse Anouarite. Et si quand même de koya KNB ba présentatrice pe groupe Mobimba, ba yé ko visiter ba orphelin. Voilà ma soeur, biso équipe Mumbai KNB, toye lisusu lelo, ndenge tozwaki likanisi ya kosunga bana na biso ya orphelinat awa. Toye lisusu lelo pona ko honorer lisusu parole parce que fallait pas esuka kaka na maloba ndenge toyaki première fois et sengela ki toya lisusu comme année scolaire ça déjà na ebandeli yango moni biso lisusu. Équipe ya KNB toye ko honorer engagement na biso oyo tozwaki envers bana oyo. Pour nous soutenir bango na rentrée scolaire na bango na kofutela bango minerval ndenge zalaki ti bakokoma pe na niveau oyo biso tokomaki nango longo na baninga na biso toye kotika ba kaye bilamba stylo sac pona bana oyo baye ba kotanga na année oyo bandisika na kotondo pe nzambe oyo apesaki bino makanisi malamu to motema malamu ya kosunga baye bakeleli mingi penza bana baye oyo bino bozwaki mokano te bosunga bango po te batanga kelasi ya bango mokolo moko bakoma bato batina kati ya mboka ya biso kati ya mokili kati ya eklesia na ngolu wana Nzambe azongisela bino lokama na lokama esika ewuti pe misame ya bino ekende liboso KNB ekende liboso ezonga nsima te. Concepteur ya magazine KNB Jimmy Mukendi alobeli actualité ya dimanche oyo boyoka ye. Quand c'est le 13 novembre, et que Bamindele ba les Kabatumundu na belé, parce que c'est là bas contact KNB à Nango, on a quand même nos amis touristes au Baza Mindele, balobi Borozalawan et belé, dans le cadre 365, dans le cadre de tourisme et excursion néné, l'unique événement. Donc ça c'est clair. Donc je crois que ma merveille au vivre en avant-plan awa, on se dit que
nulle part ailleurs qu'en République démocratique du Congo. Babonobo bazalaka kaka na Congo. Le temps que tu as vu qui est l'équipe partout. Kinshasa est l'équipe partout parce que au coup au Capi nulle part dans le monde, au coup à Bonobo nulle part dans le monde. Kaka awa na Congo. Donc biso tozwi ngenge wana ya koyeba pe ya kota la particularité na biso. Donc les 13 excursions na biso wana boya ebele boso mara déjà ba billet pour tolobi to suka na 365 to ko mema bato ebele te o bato mindele ba ali awa ezamo iloko niveau. Merci la confiance et fidélité. Vous continuez toujours copier ça dans le magazine Nabino. Yango lelo tokokisi un an ensemble Nabino. Bobo salate que rendez-vous est à Moko le 13 novembre. Mukolo ya dimanche na excursion munene au magazine Nabino et bongisi pour la fêter ensemble Nabiso. Mais Bobo salate que Kinshasa et l'équipe partout.